Bandeko na nga mbote na bino ezali chaîne na biso tolobelaka masolo ya vie. Makambo eza na mokili bandeko na nga. Ndeka mwasi apesi nga lisolo na eboka lisolo s'il vous plaît. Ayebisi nga muna na bala mobali ye aza kovanda na foyer ezalaka na Poissy. Bato bayebi Île-de-France bien na Poissy aza kovanda na foyer avandaka na Paris. Paris mpenza ozwi métro boye na boye. Donc balinganaki mobali ayebisaki vie na ye. Alobi tala nga nauti koya poto ya pas longtemps na trouva lieu nazala na Poissy et tout. Mwasi mpe alobi mona nazalaki na wana besoin libala, nazalaki célibataire, nazalaki na ba difficulté na nga, donc naye kozwa appartement na nga ya leta kaka Paris, makambo nyonso naki na nga tranquille, mais mona nazolinga libala. Mobali alobi bon problème te tosali relation babalani mpenza mairie boye na mairie mpe ya Paris esika mwasi aza mpo makambo nyonso ekomi epa mwasi. Alobi mona mobali azalaki poso ya lampe balobaka ani en anglais de lampe. Alobi akomi nkoi, akomi non lion, akomi donc lion ko a changé. Tobalana nazala nanga kaka nga moko nazalaka seul. Mobali azwa mpenza makoki na ye ezwa makambo na ye mosala avoyageaka air nyonso. Alors atikaka nga kaka nga moko toswanaka nga nalobi oyebi ke ngam nasali ozala comme dit bacongolais ngam nasali ozala moza ata na reconnaissance te koswanisa nga komona nga lokola lipapa konyokola nga mentalement oza mpenza gentil te. Mobali alobi me oloki libala esi tobalani problème te lokola yo opesi nga libala lokola opesi nga mokanda comme ozoloba na bato nyonso opesi nga mokanda problème te nga mpe napesi yo ki statut ya femme mariée ozoluka ki femme mariée okomi mariée. Donc ezali donnant mobali ayebisi vraiment cash abi eza donnant ok opesi nga mokanda ya pas de souci nga mpe nalatisi yo bague na baeffort na nga mwana mobali na bundi nalati yo bague yo mpo komi femme mariée nga mpe nakomi homme marié naza na mokanda ya pas de souci lokola bino pasi ya poto so opesi mobali mokanda ekomi tolala lisusu te tokoya lisusu te donc afona sanzola yo na adore yo et tout ya pas de souci. À partir de là vivre à bongo chacun dans son coin mais toza marié toza ndako moko. Mwasi azali vraiment traumatisé nayebisi ndeko ya mwasi tala bon côté bobalani kotala makambo ne ya mabe te tala kaka mobali na nga oza na besoin na ye mpe aza na besoin na yo parce que soki otie souci okokufa basi ebele bakufi ya mibali mosusu basi remarie donc yo sala vie na yo sala makambo na yo kipe ya yo oza marie certes mais sala vie na yo kotia souci te mpo so otie souci mobali otika yo c'est comme ça okufi azwi mpe mwasi mosusu bobalani oyebi sikoyo makambo na ye bien oyebi sikoyo bacaractère na ye oyebi sikoyo bacomportement na ye sala avec zwa makambo positif otali oyo négatif otie na nsima continue vie na yo marital na mobali na yo oyebisa na bacommentaire baninga na nga qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt.